Shalom, shalom, bonjour, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Na pesi biso mbote bandeko nanga, mes frères et sœurs, na kombo na Yesu Christo. J'espère que kimia eza na mabota na biso esika nyonso tu tokutami na ngonga oyo. Na lelo kopesa biso message moko très important, mes frères et sœurs. Message oyo ezo tala avenir na biso ba congolais. Message oyo toza biso ba congolais toza na posa ya koyeba yango makasi. Eza message oyo etali congolais, eza pe message oyo etali africain nyonso. Donc je veux essayer de partager, je vais essayer de faire comme l'autre fois, partager en français et en lingala pour aider aussi, donner même un bref aux frères et sœurs qui ne parlent pas lingala. Donc voilà mes frères et sœurs. Natiki na moment où je laisse ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Nzambe aza na biso abanda na biso message banda ne bandeliti na suka molimo na ye ekamba biso molimo na Yesu Kristo ezala likolo na ngai moumbu oyo ya poni pona komema message oyo a protéger nga na makila na ye a protéger pe bandeko nyonso oyo bakolanda message oyo na banda kuna bino kimia na Yesu Kristo ezala na biso amen. Mes frères et sœurs, na memi message pourquoi? Na memi message oyo nzamba pesinga ba révélation plus na makambo oyo yazo sala par rapport ya mopona minaye na par rapport ya roi divin. Eza message oyo na tika ki nzambe asala ala kisanga plus atalisanga plus et bongo na koka komemango avec beaucoup de confirmation de la part du Seigneur. Message oyo bandeko ebele boza na besoin ya koyoka ngo pourquoi puisque eza message moko oyo ezali kotia moi confusion ezo tutisa moi libaku pe na mitema ya bandeko ebele et pourtant liloba nzambe yebisi biso ke tangu nzambe atindi message na ye na mosakoli na ye biso bana nzambe esengeli na biso to examiner yango to douter nango te mais to examiner yango donc tokota na mabondeli po nzambe alakisa biso plus. J'espère que zelo ko biso tozo sala mais na komona ba réaction ya bandeko mususu c'est comme si au lieu bango bakota na liloba nzambe bango bazo zonga bazo tia ba commentaire bazo juger na ndenge na bango et pourtant muto tozo juger ezali muto ya memi sango te mais ezali mutu oyo atindi sango. Donc tant tozo s'opposer na muto ya memi te mais na mutu oyo atindi sango. Mutu oyo atindi sango révélation oyo ezali nzambe ye moko. Et pourtant on ne s'oppose pas à la volonté de Dieu, on ne s'oppose pas au message du Seigneur lui-même. Donc, il y a moi na memi lelo message au Nzamba pesinga pour essayer d'éclaircir, Nzambe a éclaircir biso, a pesi biso plus de détails na makambo oyo ye azosala. Oyo biso ba kongole photo yeba, oyo biso ba kongole to yeba makambo oyo koye la biso. Ezali message o etali à venir na biso, ezali message o etali mboka na biso Congo. Donc, à la fin, je vais essayer de faire un bref pour Nabandeko. Pour les bien-aimés qui ne comprennent pas lingala, je vais faire un petit bref à la fin pour vous expliquer de quoi il s'agit. Là, il s'agit de loin de l'Éternel qui va arriver avant l'établissement du roi. Avant de l'établissement du roi, il y aura une présidente qui va venir, inévitablement. Donc, c'est une confirmation que le Seigneur m'a confirmée. Donc, c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Donc voilà bandeko nanga nzambe atali singai volonté na ye ya kopona batu oyo ya poni po asalela bango po ba mema mboka na ye Congo na posa na ye na délivrance na ye et ko préparer bango na venue na ye donc na enlèvement tina enlèvement. Donc nzambe azana makambo oyo akosala très bientôt akobanda yango et kokende tina enlèvement. Donc, il y a une étape où Nzambe azosala. Ezali volonté ya Nzambe, ezali choix ya Nzambe apona ki asala ndenge wana pona mboka na biso Congo, pona Afrique mobimba pe pona planète mobimba ebika. Donc voilà, lelo na ye ko partager nazo banda nanu na likambu ya mutu oyo akoya avant le roi. Mutu oyo akoya avant l'établissement du roi. Pour la nini na lobby avant l'établissement du roi parce qu'il y aura un roi au Nzambe a établir, il y aura aussi une présidente
Donc, président ya mwasi. Présidente akoya kokamba na Congo avant établissement ya roi. Avant roi aya, il y a une présidente qui sera établie. Namboka na biso Congo, ezali bongo, eza inévitable. Eza maloba na ngai te eza maloba ya Nzambe, eza confirmation ya Nzambe. Donc voilà, pour na bandeko o ba poser ba question ebele, bandeko o mususu tout ici bango libaku, bandeko mususu ba sumuki puisque baso se poser na volonté ya Nzambe. Alors lelo na memeli biso message oyo, na memeli biso éclaircissement oyo na confirmation ya Nzambe pour to comprendre makambu nini Nzambe azo sala pour na biso, pour tous en attitude ya prière ya ko senga na Nzambe aya tindela biso ba ponami wana baya pour Congo ekangwa pour soki mutu oyo Nzambe aponi président wana ayete tant ya roi ya reine ya roi ezali kopusa na musika, tant ya délivrance ya Congo surtout ezali kopusa na musika. Donc il faut président wana aya pour Congo ekangwama. Alors Nzambe alobi na ngaboye ke ye aponi na choix na ye na volonté na ye aponi présidente mokambi ya mwasi oyo akotia ye na règne, akotia ye kokamba ba Congolais pendant quelque temps. Donc ceux qui a tué président pendant quelque temps, après président wana tango akosilisa musala oyo Nzamba tindi ya sala, tango akosilisa yango akolongwa, tango akolongwa akotika sikoyo ebonga, akotika sikoyo pale na maboko ya roi. Donc, roi akoya sima ya présidente. Donc, ce qui présidente a été, mes frères et sœurs, ce qui présidente a été, roi pe akoya te. Roi divin oyo Nzambe apona akoya te. Oyo akomema mboka na royaume ti na enlèvement akoya te, ce qui présidente a été. Donc, Nikola Kisake, ko s'opposer neti na volonté ya Nzambe ke présidente aya ezali komi kanga. Donc biso ba Congolais toza komi kanga. Biso ba Congolais tozo sosolate ke il y a une présidente oyo photo bondela ke aya po yenda ko kangola Congo. Yende akokota na palais ya roi. Pourquoi na lobi yenda kokota na palais ya roi? Nzambe atali singa boye. Atali singa lisolo o biso nyonso tu totanga. Soki bandeko musu batanga te lelo botanga lisolo wana makomami o ekomami na makomami ya Nzambe na livre ya Esther. Livre ya Esther ezoyebisa biso nini? Mais bien aimé dans le Seigneur. Bible ya Esther ezoyebisa biso que roi moko azalaki na mboka moko kombo na ezalaki Assyrius. Toke na livre ya Esther. To bandi na verset 1. So peut autant histoire ngo mobimba eko inspiré biso mingi eko talisa biso makambo nini Nzambe asala. Oya sala pe aza ko sala ngo tilelo parce que bandeko nanga Bible ezali lisolo na biso. Bible o bakoma ezali lisolo na biso ba indo. Eza histoire na biso ba Congolais. Ezali histoire ya planète na biso ya mboka na biso ya pays na biso. Normalement eza histoire ya royaume na biso Congo. Ezali likambo o etali biso ba Congolais. Donc wana kokota na lisolo la Bible eza sous lisolo mususu, mais c'est juste une parenthèse pour na pesa bino confiance wana pour botanga penda liloba Nzambe pour ezali penza histoire na biso Nzambe atali singa na ndenge ebele. Alors livre Esther ezoyebisa biso ni livre ya Esther ezoyebisa biso to bande na verset 1 que na mboka moko roi moko azalaki kombo nezaki Assyrius. Bible ezoyebisa biso que roi wana Assyrius c'était un Assyrius. La Bible le dit, un homme, un homme nommé Assyrius. Un homme qui s'appelait Assyrius. C'est Assyrius. Bible le dit, c'est Assyrius. Assyrius wana. Donc en fait, Azaki na on dirait na tinate. Mazaki roi. Azaki na roi, mais Azaki na tinate. Tina na ye ya ki bo continue ezaki komona na te. Bible le dit, mutu moko boye komona ezaki Assyrius. Poni Bible lobi bongo ezo benga ye bongo au début, au départ. Pona nini Bible benga ye bongo pour jusque là nana kotaki na rôle na été. Nana kotaki na sainteté. Nana akoma ko jouer rôle Nzamba ponela qui était. Donc
ezali lokola biso tozali na roi moko akoya, mais rôle na ye nanu ekomi enceinte, nanu l'air na ye ekoki te po akota en scène. Po roi na biso akota en scène ezali lokola lisolo ya roi Assyrius. Po roi Assyrius abima, po kombo ya roi Assyrius etangama, po roi Assyrius asala akota na action, akota na scène, il fallait mwana moko ya mwasi oyo ba enlevaki, oyo ba bomelaki ba parents na ye, oyo ba randaki esclave, mwana moko ya mwasi oyo ayebanaki na ye te, kombo na ye ezalaki Esther. Kombo ya mwana wana mwasi kombo ezalaki Esther. Il fallait Esther ba enlever ba boma ba botine ba anyokwama aleka na ba étape nyonso to ko alekaki ezalaki nzambe, ezalaki bon nzambe nde ezalaki kotinda makambo wana. Vie ya Esther ezalaki basé na volonté ya nzambe. Azalaki mwana nzambe ye moko aponaki azotambusa ye na ndenge wana ti mukolo akendeki kokotisa Esther na palais ya roi. Donc il fallait Esther affranchir ma colonie na palais ya roi pour roi monana, pour roi à la dévoiler, pour révélation ya roi ya musala ya roi et monana. Il fallait Esther mwana wana ba enlever na makasi ba kende ko balisa ye na roi. Ça c'est ce que la Bible nous dit. Ba kende ko balisa ye na roi, ba kotisa ye na palais ya roi na makasi. Asengaki yango te. Esther asengaki yango te kuta boyaki. Abombanaki même. Asalaki tout a échappé, mais comme eza makambo nzamba lobaki na vie na ye, il fallait Esther nde akota na palais ya roi. Sikoyo Esther na moment oyo na ju exemple, c'est juste un exemple. On a vu na maloba ya nzambe, o nzamba talisinga. Donc Esther ezali lokola mokonzi ya mwasi oyo nzamba poneli biso. Palais ya roi ezali lokola Congo. Donc il faut Esther affranchir ma colonie na palais ya roi. Esther il faut affranchir ma colonie présidente wana ya mwasi, il faut affranchir ma colonie na Congo. Le Congo ezali na pesi yango kombo ya Congo mboka na biso. Palais ya roi ezali Congo mboka ya nzambe. Roi ezali nzambe na lui moko. Le roi de roi c'est d'abord lui. Ezali nzambe. Il fallait donc Esther alongwa esika oyo nzamba bombiye aya na ye na Congo affranchir ma colonie na palais ya roi. Pona nini Esther il faut kota na palais ya roi. Pona nini nzambe asali eloko wana. Nzambe asali eloko wana abjui mwana wana mwasi oyo azui po akamba Congo pour a délivrer le peuple congolais comme Esther avait délivré son peuple. Mboka Esther mobimba fallait ba boma bango. Mboka Esther mobimba enyokwamaki. Mboka Esther mobimba ezalaki koguma mela bapaya. Mboka Esther mobimba bazalaki ko maltraiter bango, bazalaki ko tinda bango même basala idolâtrie na makasi, bazalaki ko fuka mela bakagame, bazalaki ko fuka meli bakambi ya mabe, bazalaki torturer, bazalaki na nzala, bazalaki dépouiller, bayibaki bango nyonso. Ti bayi ko tiela bango décret ya suka ke il fallait ba boma bango nyonso. Peuple ya nzambe bayi ko kanela bango ba boma bango nyonso. Et pourtant, bayebaki que nzambe asasalaki mabongisi na ye au moment où ya tchaki au moment fixé asi a bombelaki bango délivrance na bango ezalaki Esther. Mais Esther ye moko azalaki na liloba koloba te soki roi asignaki décrété. Donc il y a une Esther et il y a un roi Assyrius. Pour peuple ya nzambe ebika, pour Congo ebika, ezali na Esther moko, na roi Assyrius moko. Mais avant roi Assyrius a signé, avant roi Assyrius a délivré peuple na enlèvement, na kobika, puisque la vie là c'est la vie spirituelle tout d'abord, puisque parole ya nzambe nyonso eza d'abord basée spirituellement, avec comme physique. Donc il faut Esther wana akota, il faut mukonzi wana ya mwasi akota. Soki mwasi mukonzi wana ya mwasi akoti na palais ya roi, abondeli asali makambo nzambe atindi asala na mibeko nyonso ya zopesa ye. Na makambo nyonso nzamba azotinda ya sala. Soki asali yango nde ekobimisa roi
nde eko révéler roi. Eko bimisa, eko déclencher arrivée à roi. Soki présidente a koti na Congo, asali musalo nzamba tindi asala na Congo, na mabele ya Congo. Misala wana ya kosala. Ndenga kotambola na nzambe pona kosala misala wana nyonso na makasi na ete mena makasi ya molimo mosantu nde eko déclencher arrivée ya roi. Nde roi akobima. Soki président akoti te, asali makambo nzamba tindi asala te. Roi akozala révélé te. Roi akozala dévoilé te. Donc par exemple, ceux qui roi quelque part a comprenant qui message te azo bundisa neti président to yakoya ye mokonde azo milongola nesika na ye. Po tolinga te roi o nzamba pona esika zali alinga te président ya mwasi il faut ya liboso. Donc likambo nazo balelo na bandelango soute bandeko. Et puis, non, réagir même pas dans les commentaires, puisque j'ai essayé d'expliquer na meka ki koyeb sabandeko. Bon, toti kanzamba sala et tout. Pendant ce temps-là, j'ai prié. Pendant ce temps-là, na so bonde là. Ponzamba la kisangai, nini alobi. Ponzamba la kisangai, idée na eza nini. Volonté na eza nini. Pourquoi il y a une présidente et il y a un roi? Pour bandeko ebele bazali na révélation un roi, mais bazali na révélation il y a présidente te. Mais na si na yoki bandeko moi mi balé to misatu ko révéler likambu ya mwasi. Il y a présidente, il y a mwasi. Donc ezali volonté ya nzambe. Tant que présidente akoyate, ako franchir palais ya roi te, ako kota na Congo te, le roi ne sera pas révélé. Donc musala ya roi spirituellement et tikalika spirituellement mais ko bima physique te. Et que ma physique te po azo s'opposer na volonté ya nzambe. Makambu nyonso o nzambe azo sala, c'est sa volonté. C'est sa volonté mes frères et sœurs. Biso tozan eloko yako obliger nzambe a sala te. Nous n'obligeons pas le Seigneur. Tozo obliger nzambe te. Sala boye po biso tolingi boye. Pesa biso boye po biso. Non, il est Dieu, c'est lui qui décide. Nzambe mutazo décidé. Ce qu'a le président Takoya, c'est parce qu'il y a na président Touana. Parce que c'est cette présidente-là qui va délivrer tout le peuple. Na décret au bacheli peuple. Décret à peuple na biso congolais bacheli fois koufa. Décret à peuple na biso congolais bacheli faut azala esclave. Faut pas servir yé. Faut koufa na passe, il faut pas intensité passer les cas. Batunyo soto to moni bazo kamba biso mabe bazana bolingwa Congo te. Ba pe na bolingwa congolais te. Mais nzambe ayebi yango nzamba sa bongisa makambo wana. Donc biso loko toza nango ya kosala ezali ko sambela mingi ko bondela nzambe ke volonté na ye salama ke président wana akoma po na sima président wana roi na ye pe aya po biso tomona kembo na ye. Soki tozo s'opposer na maloba ya nzambe tozo s'opposer na volonté na ye oyo nzamba lingi eko salama po muta ko changer ngote to bondela te to loba contraire ya o nzamba lobi o nyoso biso to ko loba etali nzambe te o nzamba lobi e salama alors ba o bazo s'opposer et logo zaka pona bango ba mona kembo na nzambe te po muta s'opposer na nzamba mona ka kembo na nzambe te a mona gloire ya nzambe te. Donc voilà bandeko na linga ki lelo vraiment na préciser likambo oyo. Ngai, en tant que votre sœur, Naïpsibino Lelo, avec confirmation, que inévitablement, il y a une présidente qui est déjà établie. Et Yebani, et si Azali Yemokwa Yebi, Azad déjà établi na Congo. Il y a une présidente qui va arriver. Après, ton aïe, il y a présidente Wana. Après ton aïe, on a fixé déjà. Nde roi akoya. Nde roi akokota na Congo. Avant roi, soki président Wana a été tokomona kemona nzambete. Il faut liboso président Wana ya. Et coûte que coûte akoya pour nzambe asi aloba. Eza makambo yo esi elobama. Parole ya nzambe, Bible otozomona, ezali kaka prédiction ya à venir.
il y a chose à bien makambo eko salama. Eza makambo eko salamela biso nde ekomama nde bazwaki bakomi changer ba personnage, changer ba kombo, pesi ba kombo bango balingaki, mais c'est notre histoire. Eza makambo nzamba lobaki eko salama. Donc voilà, bandeko nanga na kansake likamba président, soki nzamba pesi nga révélation pour la présidente ou pour le roi nakoya. Président du Congo, roi du Congo nakoya. Nakoloba yango lisusu puisque eza nzambe mutazo tindanga. Soki apesi nakoya, mais pour le moment message on a ki nango ezaki mingi pona ko confirmer makambo nzambe ayebisinga ko mema na peuple na ye. To sambela to zala na attitude ya prière makasi to zala vraiment na attitude ya prière. Vraiment nzambe nanga apambola bino na so pesa message oyo sikoyo na français pona bandeko mususu o bayokaka lingala te bayoka na français juste à quelques minutes. Mais bien aimé dans les seigneurs, vraiment moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'amener ce message. À chaque fois que le Seigneur me donne les messages, je suis dans la joie de partager ce message. Le Seigneur m'a donné un message par rapport à la présidente du Congo et au roi du Congo. Donc, le Seigneur m'a donné un message par rapport à ces deux personnages. La présidente qui va régner sur le Congo et le roi divin qui va venir après la présidente. Donc, il y aura donc deux personnages qui vont venir avant l'arrivée du Seigneur lui-même, avant donc l'enlèvement. Donc, il y aura un roi qui va venir. Mais avant le roi, il y aura une présidente qui va venir parce que c'est le Seigneur qui a choisi cette présidente. Cette présidente-là, le Seigneur m'a amené pour m'expliquer, pour me faire voir clair, selon sa parole, dans le livre d'Esther. Le Seigneur m'a amené dans le livre d'Esther pour me raconter l'histoire d'Esther. Le Seigneur me dira ceci. Il y a eu un roi qui s'appelait Assyrius. Mais la Bible nous dit que ce roi-là, au début, on l'appelait un homme. On l'appelait un homme. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Assyrius. On n'a même pas dit un roi. Tout d'abord, on l'appelait un homme. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait un homme? Parce qu'il était roi spirituellement. Parce qu'il n'avait pas encore de l'impact. Il n'était pas encore entré en action. Sa destinée ou le travail qu'il devait faire selon la volonté de Dieu n'était pas encore là. Le moment n'était pas encore arrivé pour lui. Alors avant cela, c'est comme un peu David. C'est comme David, il était roi spirituellement, mais il n'était pas encore roi. Il n'œuvre pas encore. Mais il était dans les réserves de Dieu. C'est comme Assyrius. Assyrius, dans le temps là, il était un roi, mais la parole de Dieu nous dit qu'il était Assyrius. On nous dit même cet homme Assyrius. Cet homme Assyrius, c'était un homme. Mais pourtant c'était un roi. Mais il fallait qu'une fille vienne. Une fille vienne dans sa vie, entre dans son palais qui s'appelait Esther. Donc il fallait qu'Esther vienne pour déclencher, pour dévoiler le roi. Il fallait Esther pour que le roi soit dévoilé. Esther est venue, malgré elle, parce que c'était des choses spirituelles, elle a été amenée dans le palais du roi. C'est en arrivant là-bas qu'Esther va apprendre qu'elle est là pour sauver son peuple, pour délivrer son peuple. Et la Bible nous dit qu'il n'y a que Esther qui a osé franchir ses pas devant le roi sans invitation, sans ordonnance. Elle a osé faire ça. Il n'y a que Esther qui pouvait faire ça. Elle est partie jusque devant le roi. Et pourtant, personne ne pouvait faire ça. Et le roi a entendu Esther. Le cœur du roi fondait pour Esther. Pourquoi? Parce que Esther avait quelque chose. Esther, c'était la chose, la délivrance que le Seigneur avait préparée, avait choisie. Donc, si nous nous opposons à la présidente qui va venir, parce que la présidente, j'ai pris l'exemple d'Esther pour essayer de mettre la présidente, pour essayer de nous expliquer un peu plus clairement. Donc, l'arrivée de la présidente est très importante et obligatoire d'ailleurs. Donc, il y a une présidente qui doit venir d'abord, parce que j'ai reçu beaucoup de réactions pour ça, beaucoup de messages pour ça. Même qu'on m'appelle, les frères et sœurs m'appellent pour que je leur explique ce que le Seigneur m'a dit. Moi, j'amène ce que le Seigneur m'a dit comme ça. Je m'arrête là. À part ça, je ne dis rien, j'ai rien à dire.
Ça ne sert même à rien parce que j'aurais rien à dire. Donc, il fallait qu'Esther arrive dans le palais du roi. Et je définis le palais du roi comme le Congo. Donc, Esther doit franchir le palais du roi qui est le Congo. Quand Esther franchira le sol congolais, elle régnera au temps fixé par notre Dieu. Dieu lui seul a fixé le temps que la présidente va régner. Et à partir de là, le roi sera dévoilé. Donc, c'est comme si le roi se cache derrière la présidente. Il faut une présidente d'abord. Si la présidente vient, la présidente fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Après la présidente, le roi sera dévoilé pour sauver complètement le Congo. Donc ces deux personnages de la Bible, que la Bible nous dit, parce que la Bible c'est notre histoire. La Bible c'est la prédiction de l'avenir. C'est ce que Dieu avait prédit. Parce que je vais vous donner l'exemple de l'Apocalypse. Les gens nous disent qu'on n'est pas encore dans l'Apocalypse, mais moi je peux vous dire que nous sommes déjà dans l'Apocalypse. Nous sommes déjà dans l'Apocalypse et les révélations que le Seigneur m'a données. Nous vivons l'Apocalypse. Donc voilà mes frères et sœurs, j'étais là pour essayer d'expliquer aux bien-aimés, clairement les bien-aimés qui n'ont pas compris, d'avoir le temps de prier. Prions sérieusement, arrêtons de regarder des choses qui ne sont pas importantes, d'entrer dans la distraction au lieu de prier. Nous sommes dans un moment où il faut d'abord, d'ailleurs, prier sérieusement. Car nous sommes dans un... Nous passons des très mauvais moments. Il y a des temps difficiles qui arrivent. Il y a des temps difficiles qui arrivent, mais bien aimé dans le Seigneur, je veux partager ce que le Seigneur m'a dit, m'a montré, ce qui va se passer jusqu'à ce que nous retournons. Bande konanga tokozonga Congo. Tokozonga Congo na un message oya kopesa biso ndenge tokozongela ndenge nzamba la kisinga. Azongi singa na makambo la kisanga kala, apesi nga na ya sika ba message ya sika donc a confirmer nga esali en fait esali message mo onzamba yebisaka biso depuis kala. Alakisinga ndenge nini tokozongela na attitude nini na makambo nini ko salama na makambo ko salamela batu mususu. Donc faut vraiment na pesa message wana. Et ça vraiment message on a repesa après message au vidéo on a resala kolanda. Il faut na pesa ngo pour vraiment na zwa kimia pour bandeko nanga to se préparer. To se préparer na kozonga na biso mais makambo ebele ezali ko salama pe e ko salama. O biso toyebi te soki nzamba révéla biso makambo te tolinga toyeba ngote. Vraiment nzambe nanga azala na bino mais bien aimé dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Je vais essayer de revenir avec le message pour notre retour au Congo. C'est très important. Nzambe a pambola biso nyonso bolingo na ezala na biso. Ceux qui azongi kozwa biso te na ko partager tozala ensemble na ko partager sous ba message o nzamba pesinga. Vraiment bonne compréhension tokota na mabondeli tokota na prière pour nzambe vraiment a révéler biso mingi sur présidente naye oya poni na roi naye oya koya na sima présidente. Vraiment qui m'a na Yesu Christ ezala na mabota na biso. Au revoir.